Baike ya politiki lokola Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba pe basusu bapesi maboko na lisikulu ya président Félix Tshisekedi lisukisi libala kati na cash na FCC pona koluka libokeli ya sika lileki na bakili mibeko. Martin Fayulu Mozito pe basusu balobi etali bangote bai FCC nde basengi bukuli konzili tosama. Bondongwani boye makasi kati na baike na bakili mibeko batie manzaka na kosenga bokoyisami ya motambwisi ya Assemblée nationale na bureau na ye mobimba. Pona bakili mibeko baye bureau ekokili susu te kobengisa likita moko kasi bureau ya Assemblée nationale ebengisaki likita na 13h. Mosungi mosusu ya président Donald Trump azwami na COVID-19 mokonzi ya Amerika sakoli ete avoka na ye Rudy Giuliani oyo azalaki mokonzi ya kala ya New York amonani na bokono boye. Sima na Laurent Gbagbo mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire kosakola ete azwi passeport na ye, Charles Blé Goudé mosungi na ye alaki kozonga elongo na ye na mboka. Bango babale batika maki na Cour pénale internationale pona bozangi bilembo na bofundami na bango.